Voilà. Les lots de Jean-Marie Tobandi. Bande ngai bo bengelanga Jean-Marie Tobandi apusana awa nazana posa kosola na yebisa ye mama balenda ekolendela ye. Tellement yaza bébé spirituel. Azwa pena kiti avanda yo kanga bien. Ayo kanga bien. Sali la famille bana tata sima ki monki ngani bande ko na ngai famille libota ba onyo so balanda kanga na bato bazali banda ba o bazo bano kimbangiste ebele pe bakomi ki bakimbangiste déjà bakomi ko sosola ke tozaka na nzambe elongo bambote na bino tu bambote na bino nyonso na bato bolinganga te bambote na bino ngana linga bino. J'espère que vous allez bien. Ngai maman Francisque Balenda naza vraiment posé naza très bien talaka rozana nzambe hein donc naza l'aise tata sima ki monki ngani azo batela vraiment nkolo pe manangai souffle la vie na nzambe molimo mo centre sa divinité yave nzambe ya pongo tulendo azobatela. Voilà, merci beaucoup. Tozo lobela Jean-Marie Tobandi. Bomoni image na tieli bino déjà. Image ya Jean-Marie Tobandi. Jean-Marie Tobandi pusana. Ndenge za boye papa Jean-Marie Tobandi oyo aza muto oyo aza na mayele kokate. Na ko expliquer bino ye bien kitoko. Ngana tali makambo na tali vraiment bien tato pena amayele te. Na vanda nanu na senga na nzambe alakisa nga ki Jean-Marie Tobandi. Ngai na koti pena ba prière. Na sengi tata alakisa nga ye. Na bino na kota ngona na profondeur ya ba prière. Na yeba ki ye Jean-Marie Tobandi. Na kote la pe na ba prière bande konanga nzambe ayeko lakisa nga image oyo na tieli bino pona ko caractériser ye image oyo bozomona le Jean-Marie Tobandi yeyo na image bande onanga yeyo donc azaka wana azako pip donc yeyo pena zo pip pe azaka na ba chaînette azawana linko yebate. Donc ye aza focus na mbongo nde o tikali wana etali ete mbongo. Donc image na ye na monde spirituel donc azalaka déjà boye. Donc so bomoni mutu ya boye c'est kaza na enfer. Po aza mutu yo azo dénigrer lingomba ya nzambe. Azo dénigrer l'église kimbangiste, azo loba trop de n'importe quoi. Si on a tala ki mutu azo loba n'importe quoi mingi boye. Na monde spirituel a cause la nani. Po biso to landaka penza to landaka na bonzoto te metina molimo. Nde na yako ozwaye. Nzamba yako lakisanga image oyo. Donc image oyo bozomona nde image ya Jean-Marie Tobandi. Image oyo bozomona. Donc yeyo Jean-Marie Tobandi na monde spirituel aza déjà boye. Donc ba monde la kaye boye na monde spirituel. Donc ye pena aza ko pipe. Monde spirituel yé pena pipe munene ya sang donc ya kolobela ku tout est vrai pipe ya mwana bozo mona za boye et puis mutu ya boye donc a vivre neka na mukili ki bon taba mais na monde spirituel et si azan enfer et si azalaka déjà en enfer. Donc c'est ça. Voilà, donc continuer ce que émission a expliqué bino et puis papa tia pena kit Jean-Marie Tobandi tia pena kit. On a moni yo pena uzi temps ya ko dénigrer ya ko loba ba lobela na ote ba otala ko mona bato ko bazoba na yo o mona lokwa bato ba obanga yo mais oza na yo penza eloko te po oza muto yo ozalaka na expliquer bino ye bien aza muto azalaka pembeni ya batata aza muto azalaka na grâce kovanda pembeni ya papa Diangenda papa Jean-Marie Tobandi oyo papa songaka na makanisi azala na Brazzaville na papa Diangenda na Kunzulu basiri moko papa Diangenda avant Kunzulu ebanda na tango ya Kunzulu penza bakendaka Brazzaville bake Kunzulu papa Diangenda salaka campagne ndia batu bakende Kunzulu pona koboma nioka oyo abebisaka na tango ya liboso oyo abebisaka a Eva oyo abebisaka Eve oya pesaka Eva mama Eva kindoki nkenge Eva
oyo boyebi ke bobengaki Eve me kombo na ezali nkenge Eva Katukidi kombo na ye yango wana nde bakendaka Brazzaville nyoka wana azalaka de génération à génération na Kunzulu nyoka wana akoma munene makasi talaka Nzambe déjà depuis le début les premières générations deuxième génération troisième génération mais Nzambe alobaka Satan akokanga ye na quatrième génération. Papa Simon Kimbangu baye kokanga ye nde bazokende Lubumbashi bakomi na katikati ya mai papa akiti aisi bango botelema bango bakoye kotelemisa train ye alobi non fo train esa ligne etelema train etelema Océan papa akatisa Océan velo ebima papa akenda akatisa Océan ti Brazzaville na Kunzulu papa akomi kuna ayebisi mutu mboka wana ke mboka oyo eza ya ngai me bato de bakolo mboka bazalaki bi mboka oyo eza ya nga nakoyaka kotonga kuna mboka oyo nazana makambo minene na kosala na mboka oyo bato mboka na bime jamais koma yo kokuta bato oyo bake yo oyo eza mboka na yo abi eza mboka na ngai nde papa alobi bongo abaluki akei azongi na kati susu mai ake na velo na likolo mai ti place train ezalaki akoti na train ba démarrer bo train pe démarrer bakei ti ekombe na tango pe dengenda zwi musala na ye kombe Kunzulu pe mamba Kunzulu komo renya sala campagne na batu bakende Kunzulu papa oyo Jean-Marie Tobandi akenda Kunzulu na papa diangenda nyoka wana abima na Kunzulu nyoka oyo abebisaka na tango ebandeli ya mama Kenge Eva nyoka oyo abebisaka po biso bayindo pe to koma na passe source nyoka oyo Satan alataka akenda ko bebisa na mama Eva nde nyoka wana nde abimaka na se ya mabele kuna papa Jean-Marie Tobandi oyo yende mutakataka nyoka wana mutu bozoyoka ye mutakataka nyoka wana mutu azwa déjà grâce ya kovana na batata ya kobundela batata donc tango akataka nyoka wana mutu aza mutu oyo akoki kobima te ye fala azalaka na batata mpo nga azwa grâce ya koyeba science ya koyeba bonzambe pouvoir ya bonzambe kibunkoko kikulu ya nzambe kikulu oyo ya bonzambe alingaka azwa grâce ya koyeba ngo ye avana papa ya ngenda me ayeba na ye te ke papa ya ngenda ye wana papa Simon Kimbangu kiangani ayeba te ti lingombe mokabwana ekomi na bakan ye alandi kan ya bato ya 26 aile gauche akendaka aboyi me abosanaki andotambo na papa ya ngenda aza mutu moko fale azala na ndako ya kokobima te avanda na batata na ntango ya exhumation ya mama Mwilu papa oyo amona ba mystère me abenga yango kindoki abenga yango bakongo wana baza na kindoki eza normal te basala makambo na kindoki wana eza kindoki me akokomprendre te ke science ya Nzambe babongola yango kindoki babongola yango magie babite ke Nzambe ne mutu na science na ye wana Nzambe ne mutu na science scientifique eza na makambo ebele bato bako découvrir te na lingomba na biso pona nini poso balakisi bino yango ka boye bokoloba te oyo eza kindoki te oyo eza magie me nzoka nde magie te eza science babebisa bakomi babongola yango magie bango basalela yango na ndenge ya magie me ya bonzambe nango ezali il faut koyeba yango me so balakisi bino te ba déjà mitu ya bato esi ebeba libanda ekoma déjà ki baye balakisa bango na te mokili etamboli na lokuta makambo ya malamu oyo ya Nzambe bakolakisa bino ke eloko ya malamu baoso te eloko wana eza ya mabe eza malamu te yo dana mokili te oyoka déjà ke eloko wana ezaka malamu te mbala moko yo pe obangi mais tellement que nzoka eza na pouvoir ya Nzambe ebele ebombama na kati ya likambo wana metaba kolakisa yango boye olobi te biso nde toyebi deke ezalaka malamu te yango omonake bato mpe bakokoka komona ata bato de Moïse te bato bakokoka komona mpe mvola lulendo te po bokomona po bato de Moïse mvola lulendo bato de Moïse oyo boyebika Moïse oyo memaka bana Israel yango na mvola lulendo ezalaka na nkamba bato nde bayebaka na bango te mokili balingi koyeba makambo ya kimbangisme te le kimbangisme te nde bozokoka kodécouvrir makambo ebele te
na kala ebanda kozala nango wanati papa Ntsumbu Simon mutu azalaka nango c'est que ta tellement que ezalaka nango wana ebanda komona nango bato bande komona nango mais lelo bokomona nango te pona nini bokoloba kaka te ezaki ndoki c'est la magie nzoka nde même na nzembo boyoka nyoka ya Mose ya mina nyoka za Pharaon oh, donc bato de Moïse wana eza na likambo moko eza ba mystère moko eza lokola nyoka ya Mose ya mina nyoka za Pharaon oh. Wau mono kimbangu isonga lendo kya memunza donc tango songa lendo na ina mokili tango zo sala ka okitsa pouvoir nena mokili biloko oya ye ekosala mais tango ko banda osala ba tuloko ba pipe Jean-Marie Tobandi amoni science donc il fallait profiter akanga mana batata alinga so déjà mayele makasi po yebi nzambe wana papa de ngenda c'est pas ce qui manque ngana mais te mozono ignorant papa wana kenda akenda kuba na vie kuna komona ke kuna ndete makuna ozo mbongo yango moni pena ke na monde spirituel bazomona eboye na monde spirituel aza mutu ya malamu te azaka focus na mbongo amesha mokade bomona mutu wana ye wana na moni na monde spirituel Jean-Marie Kasanda ye wana balakisi nga epa ya tata donc azomona na déjà boye spirituellement na ye déjà aza focus na mbongo aza focus na esprit moko boye eza ta na nzela te mais azalaki mutu oyo afa azala na batata azalaki mutu oyo akoko perdre opportunité azwaka te na papa de ngenda nde alingaka continuer pasi mokimba okiangani nde déjà mérité déjà makambo ebele mais tellement azali mayele te yango oboni ki atengama ndenge atengama bongo banda abima na lingomba akoba kosala bacampagne kocritique nkamba kocritique ville sainte kocritique yango wana omoni ke tellement ke bato barepondaka ye te alinga mona lokola bato baobanga ye yango wana na ye pena na tia o na tudu wana tia o na nzela o comprendre ke na mokili oyo ozovivre eloko atika ovivre mais na monde spirituel oza deya na enfer ozoyoka oza vraiment na enfer po oza komi yeba te ozo se troubler po na mbongo basantime pola koridiculiser ville sainte ngomba ya nzambe koyokisaka ngo soni libanda kofingaka batata yango wana na koyebisa yo papa Jean-Marie Tobandi la pipe père yo penza oyebi na doctrine te donc en tout cas doctrine penza que oyeba l'église Kimbangisa c'est le royaume de Dieu sur la terre oyebi na yango te donc yo pena côté wana a 0 sur 0 oyebi te posoko yebaka ongoza la défenseur numéro 1 église Kimbangisa pozwaka grâce ya kobama nyoka oyebaki tina nango pete oyebaki na otina te ya kokata nyoka wana mutu oyebaka tina te olinga kovanda okoti kotunaka même papa Simon Kimbangu kiangani ayebisa yo tina ya likambo osalaka po eza likambo munene mais yo tellement oyebi na yo te wana mayele te yango ozovivre kibontaba yango lelo na monde spirituel ozobima na enfer yango na fo ozonga na nzela zonga pa na nzela Mr. Pipe na tolona likambo moko est-ce que oyebaka signification ya Zaïre pour otia pena drapeau ya Zaïre chaîne na yo Zaïre donc nayebaka te soki yo pe obundelaka likambo oyo batu balobaka o bangala bango balobake Zaïre tango ezalaka na tango ya Mobutu ndenge atiaka Zaïre ezalaka bien yango oyo badefandaka Congo elongwa Congo mpona ekoma Zaïre bato ya babundisaka bakongo na likambo ya Congo wana do balingaki elongwa Congo ekoma Zaïre siko soki yo pe oza na clique wana na omonaka te mozano mayele te wana pena mayele te pena bebe spirituel oza na eloko te na mutu yango yo po tia bongo po yo pe odefandaka po pamba te ka Zaïre ka pamba boye Zaïre do yo po tia pe ka bongo po oza na clique na bato wana babundisaka kombo ya Congo ou babundisaka bakongo sikona oyebiso eloko moko zwa pena ta ya olandanga Mr. Pipe yebaka yango na 1482 Diego Kao ayaka na l'embouchure du fleuve Congo ayaka na mwanda wana
Na mwanda akutaka deja ba vili, ba tribi bazalaka. Akutana na Manisoyo. Akutana Manisoyo. Manisoyo nde mutamemaka ye na mbanza Kongo na Rwanzinganku. Mais na mbushi di fleuve Congo na mwanda wana mindele bazotuna kiri yuesi. Oyo mai nini? Oyo mai nini bazotuna? Tango bango bazotuna batu o bakutaka, bakongo bakutaka wana. Po batribi bakoma na moko kabwana lelo ekoma ko ngai muvili, ngai mutandu me bango nyonso baza bakongo. Bango tango bazotuna o mai nini? Nde bato ya kutaka barepondaka ye Nzadi ya Mwanza. Nzadi ya Mwanza. Donc azotuna riwe kiriwesi o mai nini? Babi Nzadi ya Mwanza. Ubio ko byango Nzadi. Soko keme mitina wa matadi baboma lelo babengaka ba riu ba mai banzadi. Babenga ngo banzadi. Ti lelo bakombo Nzadi pe esila te. Na baboma ezali na ba mwana na ba matadi ezali Nzadi. Na kawande ko benga ngo Nzadi. Metango bango bayoki Nzadi te mape mundela comprena kapenza akokapela ko makikongo te Nzadi wana komi yango Zaire. Zaire euta na Nzadi. Akomi Zaire. Tango akomi Zaire nde akendaka. Nde kombo Zaire te mabe ke batu mwindu balingaka bakombo moko boye ebwaka ka batu ba Stéphane ba kombo mo boye ka fo obwaka mana kombo moko boye kaka. Nde ba kombo Zaire wana le etikala ka pe Zaire. Etikala ka Zaire na ndenge pe tokomaka na tango ya Mobutu. Nebe ekomaka pe na kombo ya Mobutu na tango ya Mobutu wana. Même ya toba mindele basala ka bakambo wana basa ezaka kode makamba tata Simon Kimbangu za na kode. Tango tata ela les trois trinités. Po boye baka les trois pouvoirs. Ezali na kati ya mokili tango wana tango bazalaki bango so misato. Même Zaire wana ba papa baboyaka yango te. Baboyaka yango te po Zaire ezali pe na ba chiffre. Soko calculer Zaire na ba chiffre mo na pe comme ça 57 12 3. Donc tata mo na molimo santo. Donc ezala mona kati wana nde batiaka ngo. Mais bobosa na te boyeba ke avant to koma na Zaire tozalaka na royaume Congo. Na royaume Congo ba mystère ba pouvoir oyo mindele basalelaka lelo euta na royaume Congo na bakoko na biso na royaume Congo. Na royaume Congo. Même lelo soke na Angola okokuta ke province du Zaire siko kotala sikoyo nazonga mwa mukia na makambo na bande kolobela. Tala sikoyo na Angola bazana province du Zaire. Kombo ya Nzadi oyo bongolaka yango Zaire euta pe na Congo central. Donc na ba Congo kwa makambo ane eutela po tangu nani Diego Kawa yaka na bushi di fleuve Congo esika zo yaka kombo wana na Nzadi nde azoela ka kombo wana akomi Nzadi te ma akomi Zaire. Omoni ke euta na Congo central. Donc ceux qui bazongisi pe Zaire wana seke donc bazongisi kaka Congo central po ezaka Congo kaka. Zaire wana ezaba Congo central na Angola na province du Zaire. Omonte ke eza Zaire na eza Congo mboka na bakoti province du Congo. Metela bango pe babunzaka Congo yango batia Zaire. Mais Zaire euta wapi na Congo central. Na bakongo pe kaka esika Zaire euta kaka na bakongo. Siko tellement ke Nzambe alingi tozonga na ebande. Mokili azongisi yango na ebande. Yango mwana kombo ya Congo ezonga. Po eza na ba pouvoir autant toza na royaume Congo, toza na ba pouvoir ya makasi. Oyo menele bazwa bakoma kosalela, eza ba pouvoir na biso. Ba bonkoko na biso, ba biloko ebele. O bango balata keza ya biso. Soki otali chapeau oyo ba pape wana. O na tieli bino. Bozomona te ke euta na bakongo euta na royaume Congo na bakongo biso nyonso euta na royaume Congo ezala mungale ezala nani euta na royaume Congo azaka na ba pouvoir wana nyonso siko tango bango ba ye ko récupérer bazui ba pouvoir na biso komi kolatango bazui ba pouvoir na biso bakomisi yango ya bango même ba reine wana ba reine Angleterre ba ndenge balataka wana eza style ya royaume Congo euta na royaume Congo bazwande ba pouvoir ya bakoko na biso nde bakoma kolata ba reine wana. Mais bino boyebi te tangu ye moko tata azana posa Congo ezonga lettre K Sekimbangu Congo ezonga
bino bato mayele te bona bino tellement bozo beleka bino trop na mitu bokomi ko défendre ce que bozo ngisa Zaïre mais siko ye moko tata moko kusebilaka Kimbangu aza na posa mboka na yeba na lettre K ya munene bino bolingi te bozo ngisa Zaïre ya wana bonyoka ma yango yo papa mais c'est pipe yeba yango oza vraiment ko bunga na ko expliquer moi muke bien na likambo exhumation na exhumation ya mama Mwilu olobaki mingi ba image wana olobaka ngo trop tabaki ko zonzo te mama Mwilu olobi ke nyonso wana banda ko sala wana eza magie eza kindoki eza na normalité wana eza mama Mwilu te bazwa ke keko moko boya koko moko me batiaka makambo wana eza normal te eza clair te papa ozo ko défier nkamba tina ozo ko défier nkamba oko kimela wapi yaya obo inkamba na bonzoto ebongo na molimo oko kimela wapi te bazo mona yo yebi mingi mozano zoba makasi o pembeni ya batata yo zalaki obebisaka na yo bapesa au pouvoir bapesa au grâce mais obebisi yango soki pesa ba mvutima soki pesa kindoki kaka soki poko comprendre te po sika yo komaki yo mutu moko kozonga sima te mais ozonga sima ka pamba bozonga sima mais il faut comprendre ata otata makanisi na place oye bakete nga nazalaka na esika ote nga na kokoma boete na koma boendene o meke mpe ko réfléchir mais yo zaka ko déborder ko dénigrer ko finga ya mwana monde spirituel Mr. Pipe yo wana na monde spirituel bien face à mabe esprit kana mbongo omoni siko Zaïre ya mwana poza na mona cigarette mwaka ndo pela moto ndenge drapeau wana ya Zaïre eza nazo msosi kona yebiso drapeau ya Zaïre moni drapeau ya Zaïre ezalaka na moto na kati webi moto wana eza nini eza moto ya lifelo o tata simoki mbango asimba na nzete bino okansaka Zaïre eza malamu ezalaka kanda ya tata simoki mbango moto o ya lifelo o ya simbaka yango wana tata simoki mbango kyanga na kopelisa monka na Zaïre wana tellement pe yo okumisaka ngo okopela na moto ya lifelo otango tata kosilika nzete na ye wana moto kombo na ye wana o monaka nzete wana o eza na kati ya Zaïre wana yango wana moto oyo kopelisa lifelo donc yo pe te motombolaka ngo kozika kaka na kati ya moto wana okozika na kati ya moto wana mais c'est Pipe Mr. Pipe okozika na kati ya moto wana oyondo ozotombola ngo mais ozoyeba te ke wana ezaka ozotombola ne kanda nzambe nzambe apelisa pena moto tozika yana bato mosusu amonaka tata atambolaka na kombo epeli moto Zaïre wana nini wana donc ezalaka moto ya kanda ya nzambe oyo kobomaka ya ilifelo nde yango wana soko oyebaka te mais c'est Pipe yeba yango ozoyoka soko oyebaka te yeba yango yo moto otambolaka na moto wana yango wana oza nango ntina monde spirituel ozaka boye moto ezopela esprit ya mabe esprit ya talaka bazona talaka niveau oza na spirituel siko na bonzoto oza vrai tintin papa meke mpe kozonga na nzela oza première émission na sayo so continue na koyelo lisu makasi ponga na yaka na we kolendela ona niveau moko ya jeté oyoki tsa mutu na place bongisa makanisi na yo zonga na nzela ozwaka grâce ne bande nzambe azali nzamba mawa akozo msope sous la place ozalaka soki osengi bolimbisi omikitisi profite tango ozana na vie profite po osala loko ezalaka te yo zonga loko yebi mingi moyebelo te oza kizengi zoba ya bazoba vrai bébé spirituel oyebelo côté oza vraiment ya kobungu wali banda makasi mais oza mutu okokaki kozala libanda te po ozwaka grâce ya kotambola na tata ozwaka grâce wana mais kokamwa ti leyo yoyebaka tata simongi manki ya ngani te c'est dommage eza vraiment mawa zwa temps ko réfléchir tia mutu na na place voilà merci beaucoup bandeko na ngai ola ngai yela bino yango wana ebike bino pe bobakisika implice na makambo tema tato a dénigré trop afingi mingi a mutu balobelaka ye
so to tika bango bongo ba continuer mabe so ngande skola wande kolendela ka bango on va comprendre on va ça la raison malamu te. Voilà, merci beaucoup na batutu balandanga to mani à la prochaine bye. Mabota na mabota bamboya koluka ngai nzambe Bai kibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Bai kibangu na longi mokili Oyanga mosepela elongo nanga Bai kibangu na longi mokili